maman cadette mère nazo regretter makasi parce que au long du mois versé moko na mukili oyo nzambe tango asala ke o balba réalité au long liango donc ozali leki to cadet ya papa Bruno yo oyebi maman cadette oh on est bien très bien maman cadette azali maman na Brunette oyo azalaki mwasi bazalaki ko vivre na papa Bruno avant akende bitumba omoni papa nyonso moboti nyonso to soki amoni déjà moi naza na danger akosala nyonso to po aya kolongola moi na danger biso bakowanga na biso te justice eza wana déjà comme nde toyebi via kende ko saisir justice maman cadette ndenge aza wana ye moko ayebi akoki jamais kolongo la vérité oyo ndenge zawa akoki jamais kolongo la vérité oyo biloko nyonso tazoloba wana obo na boye non ayebi papa Bruno bien aza moto oyo ba vivant na papa Bruno babota na ye mwana wana Brunette mais ata kopesa bana wana ba kombo mais akopesa bango makila te makila na ko changer yango te maman cadette ezana kaka conscience nano yete parce que aza maman moboti danger o yazo luka o tamuso azo chazo bango te pona mbongo non ba voix ezali soka monika bunga ki avoir des règles ba ko négocier mais ceux qui pas lingi judiciairement to doit moi na judiciairement il y a des procédures mais ce hôtel na Brunette quelque part elle est coupable aza isu innocente na nini pour maman na ende muta machiniser na makambo nyonso maman na esuka la kisi 60 papa to 80 papa wana eza para papa il y a maman ils para papa te. Et j'étais très choqué d'apprendre que papa Bruno après que tika plainte nae que tika plainte nae azongaki na ndako et le soir à Bimaki pour na ko beta tour papa Bruno n'est plus rentré. C'est-à-dire que d'après certaines personnes papa Bruno a été enlevé. Papa Bruno vous allez enlever pour Nanini, je ne sais pas. Je précise encore, on a bandé comme sous. Ici, je ne parle pas, il y a dossier à viol. Ici, je suis en train de parler de mon invité. C'est lui qui s'est présenté devant moi. Oyaki pour natina na koleka d'émission, pour natina na ko déclarer makambetali moana. Parce que jusque là, apparemment, tout se comprendre. Ngana na zila mususu, bandé ko na zila mususu. Na tongo sko na tuni moana na ye. Ah, sentia papa zanda. Bité papa la liawate. Papa banda bimeka wana akokende pa kenda ki wana téléphone ezo lekate ilo mokote mouvement mokote bon siko biso na pas to compela benkendi po makambo beleza na kisasa ça makambo beleza ma kisasa vous comprenez ne dis pas que comme ambete il faut te pesa na pembela pa na mise en garde que non ndeko na ngape le quoi moi mon boulot jour moko boya moi nte suite ba donc eza po eza makambo bino mo bozo mona ke ils ont la tige allumette bolobo tumbamboka donc bino côté na bino par na bino bovanda pe calme na botika nano parce que biso toza na pa na makambu na maman cadette maman amwana. La cité Kimia, Kinshasa, Maluku, à peine une trentaine de minutes de l'aéroport de Njili. Nous y sommes, nous voici, nous voilà. Vous avez autour de moi quelques chantiers, nous sommes sur la deuxième phase de construction. Alors vous avez premièrement la cité, puis plus loin le square VIP dans lequel nous avons déjà commencé les clôtures. Alors 5 000 $. 5 000 $, c'est le prix aujourd'hui pour l'achat d'un terrain. L'achat d'un terrain sur lequel vous pourrez construire la maison, la villa de vos rêves, c'est ici que ça se passe, à la cité Kimia. Alors la cité Kimia, aujourd'hui, vous pouvez y acquérir une maison à partir de 2 500 $, à port évidemment. Alors je vous laisse découvrir. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur les chantiers de la cité Kimia. Comme je vous avais promis, chers clients, aujourd'hui nous y sommes.
Je suis venu voir, moi personnellement, l'avancée des travaux. C'est une surprise que j'ai fait à la maîtrise d'œuvre pour m'enquérir de la situation à titre personnel. Les fondations ont bel et bien commencé, l'élévation est en cours, les clôtures sont aussi en cours et moi je vous donne rendez-vous sur codiasimo.com pour suivre notre actualité. À bientôt. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ces grands magazines comme d'habitude. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Jordan Panzuki au four et au moulin. Clin d'œil spécial également à Serge Fomba, Moulouba Bouende. Et nous penserons également à Chancel Mbemba Demi-Dieu, un frère et ami qui nous suit depuis quelque part, je crois. Comme vous savez, nous allons parler de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Parlons en images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Alors, permettez à ce que nous puissions parler de cet événement. C'est dîner de charité, organisé bien sûr par l'ASBL et ONG J'aime le Congo, Jacques en sigle, du président fondateur Raison Bompengo, qui nous suit depuis les États-Unis. Le rendez-vous est pris pour le 18 mai 2024, donc de 18h à 22h30 au sein de bateau ITB Kokolo. Dress code, bling bling avec une bougie à la main pour symboliser la paix et soutenir nos mamans victimes des violences et des tueries à l'est de la République démocratique du Congo. Pour participer comme droit d'entrée, vous avez $20. Et la classe VIP, c'est à $50. Déjà, nous serons tous présents. Et aussi, pour ceux qui ont besoin d'entrer en contact avec l'organisation, vous pouvez contacter Madame Olga Moukanya au plus 243 97 042 63 88. Merci
beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous allons avancer. Alors, comme je vous avais déjà annoncé, ici, nous allons parler de ces grands événements avec le pasteur Mike Alambaye qui sera au stade de Martyrs le 27 juillet. En tout cas, le 27 juillet, soyons nombreux. Ça sera pour la première fois un spectacle haut en couleur, un spectacle qui va réunir plusieurs personnes et ça sera chaud ces jours-là. En tout cas, je vous assure que vous allez béler pour eux que ça la jour, ça sera pour la première fois. On va élever le Seigneur, on va élever Dieu et surtout qu'il dit que tout ce qui respire le loue. Donc nous allons le louer ces jours-là. Alors nous allons prendre la pub Maxi Bien-être et l'antipoison. Suivons. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on mela boyawa. Bobenga pena l'endele, un numéro naé, pour bobenga, pour boze loco. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango yo. Neba umususu mele yango avant, kende obima, o mela melango. Ça a des jours, atabate le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyope. Anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. À l'endel, Mikolo somme. N'habite Mindel, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va des solo. Mikolo, il va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes, à moutoute, jalousie, car donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga à l'endel, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Nous allons aborder ces sujets. Depuis hier, plusieurs publications qui tournent autour de cette histoire de Mwanantsuka Brinette. Nous avons suivi ma post, batuba tweeté, batuba commis trop. D'après certaines personnes, JB Piana est acquitté. Certaines personnes disent JB Piana a gagné procès, n'a évité procès, Ezaiki Wapi. Bande comme soit le but qu'il y a eu un arrangement à l'amiable. Et en parlant de cet arrangement à l'amiable, JB Piana a reconnu, a accepté, Makamundenge Lekaki, paie Andimi Kopesa une somme de $130 000 et une parcelle. Est-ce vrai? Et cette information est fausse? Point d'interrogation. On va y revenir très très prochainement. Mais de eux qui déjà bande comme soit l'obité, JB Piana. Tant qu'il s'est présenté, avec un relaté l'histoire, il a raison de reconnaître ma camboanate, kasi a rappelé, dans ma relation à Bango, c'est vrai, a payé ça $20 000, payé à Somba Lopango. Voilà, plusieurs bouches, on ne sait pas croire la version à Nani. Du moins, dans les jours à venir, vérité, il va finir par Koyebana. Parce que, ata to bombi, souka, moka mais sa vérité, puis marambo,
et que bima pe bande ko surtout ba koyeba yango. Na histoire oyo depuis Banda, je suis très dérangé depuis le début de cette histoire. Et j'étais très choqué d'apprendre que Papa Bruno, après que tika plainte nae, que tika plainte nae azongaki nandako. Et le soir à Bimaki, pour un bêta tour, Papa Bruno n'est plus rentré. C'est-à-dire que d'après certaines personnes, Papa Bruno a été enlevé. Papa Bruno vous allez enlever pour Nanini. Je ne sais pas. Je précise encore, on a bandé comme sous. Ici, je ne parle pas, il y a dossier à viol. Ici, je suis en train de parler de mon invité. C'est lui qui s'est présenté devant moi. O ayaki pour natina na koleka na émission pour natina na ko déclarer makambetali mwana. Je précise. Je ne parle pas du dossier viol. Parce que jusque-là, apparemment, tout se comprend. Et les gens même se permettent même d'insulter. Je ne sais pas bon. Je ne peux que vous dire merci parce que bino vous avez maïle mingi koleka. Namondi bande comme sous bazali ko mingi. Je pense que très prochainement, je ferai un effort de vous présenter ma petite famille. Bon, on appelle petite famille nanga. Bon, on a bana. Et ça pourra répondre quand même à des détracteurs, vous savez, télévision des abonnés, surtout les réseaux sociaux. Il y a des gens au Bako Sarana habité dans le lingement et ségrélien. Tout le monde, ils sont souvent en habitude de se justifier dans la télévision, parce que Bako c'est le lucam. Ceux qui ont yebi moutou, ceux qui peuvent yebiété, yebiété. Mais je pense que le plus important, et le gars est intéressé, moi je vous informe. Nous devons consommer information en retour de ce qui est place. Alors il n'est pas important de présenter famille nanga, de exposer banana parce que ce n'est pas important. Pour la bande de jusque là, Alain Dele, je réappris. Alain Dele wangana banana. Na okiko sungayo na quelques phrases. Alain Dele c'est un parent responsable. Mona nanga mokote ona wangana banana nanga nyonso tout bazali. Donc okiko tika Kouanga na mwana ningi kolbake ozo reconnaître été. Comment est-ce que papa kouanga na mwana yemo atangi saka mwana papa ya aller saka mwana azora soin ya mwana soit nyonso surtout papa ne mutasala je ne sais pas to suka nene. Alors on n'est pas dans ces sujets là, on va avancer, on avance tout tika bande comme ça va continuer ko beta masoli surtout qu'il manque à faire Ezali. Ici je voudrais rappeler parce que tout à l'heure jusque là Papa Bruno c'est vrai à komonana tous à la kimia peto yambaye awa na kimia nyonso tu na kati émission Papa Bruno oto yambaka awa abeti la biso lisolo ya bandeko ebele o baebi quand même lisolo ya ye na Maman Cadette lelo na yamba moko ya ba témoin oculaire oyo ba viva makambo oyo ya Maman Cadette na Papa Bruno. Mais avant tout, laissez-moi quand même dire bonjour na bandeko bazana sur ce plateau. Na bandina nous na Ted Katende de Besso qui m'a accompagné depuis les débuts de ce dossier. Il a été avec moi et il est toujours là présent. Ted, bonjour. Bonjour Alain Dele. Bonjour les téléspectateurs partout dans le monde, les téléspectateurs, il y a Nouvelle Tendance Télévision et on continue avec ces dossiers où le message est éclaircissement sur affaire Oyo. Et je vous reviens pour dire que si ce qu'on veut, tout remet à l'issue, il y a vérité. Ok. Il y a papa ou Azana pour ça, moi, et puis à il y a éducation. D'accord, merci beaucoup de côté parce que au-dessus qu'on annonce. D'après quand même dossier et bandit. Aujourd'hui quand même un peu pression côté nayo. Moi n'en parlons même pas. Les gens insultent comme pas possible, mais n'a évité toujours le moment mon côté, bah tu vas compater. À part la pression, il faut que tu vas la biso baye que biso be to refourrer mon moulin pour nous que la bonne information. Mais tout bazo là là ils se blessent. On peut après ba finga la biso en tout cas nous vous encourageons bon continuer pour la biso et après ce qu'on finga P est un peu consistant, donc un film est réel. On a sur la bimi, on a l'information, oh yosa na moté,
naye tu étalé en la télévision pour yo ozala bien informé en tout cas il faut mettre la biso maboko na place au fin la biso. Ok, merci beaucoup de côté de mesana nango biso to mesana nango ko finga elobela biso so elo mo côté. Aussi longtemps que tozana nzambe puis to sala musala na ndenge sengeli toza pe na partie prité de côté les mototé biso toza aborder sujet mususu. Maramba viol ils appellent sujet mususu o toza aborder sujet ya client to invité oyo ayaki ko se présenter devant biso aye afuti ba droit na ye pona oleka na télévision pe biso to sali musala na ndenge esengeli. Sur le plateau, je ne suis pas seul. En dehors, il y a Rosalana tête, Nazapena Ndekomoko, un Congolais. Tous les ans, on a plateau, nous avons besoin, Bafungola po, Boy Basso Gizalinane. Ndekombote. Mbote, monsieur journaliste. Ok, merci beaucoup, Nasepeli. Santé, ça va? Nangolo Nzambe. Ok, Nangolo Nzambe, ça va. C'est vrai, il faut préciser que vous allez artiste, hein, parce que nous sommes au monde qui a un style, bah, oui, bon. Bon, c'est un artiste. Alors, il y a un artiste, un musicien, peintre, composaka, ou ça, artiste comme anglais, quand même. Ngai, naza artiste polyvalent. Na composaka, na salaka bande dessinée, na salaka art céramique, na salaka décoration, na diversité kawana. Ok. En tout cas, aux alliés artistes, aux alliés na ba casquette belé, hein. En tout cas. Félicitations, bravo. Bandegoba Rolanda yo, je n'ai pas voulu qu'autant à Kombo na yo. Nani quand même aussi présenté. Kombo nezali nani? Kombo nangai ezali Nzuzi, Tubebo, Luanda, Eiba. Bato belé babenga nga Machepro, bato musupe babenga nga Eiba Vision, bato musupe babenga nga Petit Beto, bato musupe babenga nga Nzuzi. OK. Machepro, Eiba. Nyoso tuza ba Kombo na Nzuzi peza ka Kombo na yo. Ozali nani epa ya papa Bruno? Ngai nazali mwana ntuka. Ben apina mwana suka le cadet na bango ya famille. De yom to clôtura libuma papa na mama. Ouais. OK. D'accord. Ozali leki to cadet ya papa Bruno. Na banzi to tay ko sala émission na papa Bruno ozala quitté. Na kati émission na babanda ko tanga kombo no mwa mingi mingi. Apparemment yo na kulutu na yo moi harmonize la parce que on a petit nanga to no tambola na ye petit nanga. Bon. En tout cas, merci pour na maluba. Na koki ko rester moi mokeya ndenge nini. Ozala na ndenge na ya parce que apparemment bon, wana za vie na ngai donc ceux qui au moni na pour na ko pesa pe témoignage ko lakisa moi parcours ndenge bazaki na moi cadette. Ils allaient suite na ba raison o nga na zalaki, o nga na vivaki. Pour to koki ko longola jamais réalité. Tout ça on a mensonge. Donc au moins et le qu'on a un qui peut topper ça moi un peu éclaircissement qui n'a pas parcours ndenge zala qui pour bolingone so izalaka na ba témoin. Donc alors tu dis quand même toi ba les solo quand même les kaki yo obi maman cadette. Oh on est bien très bien. Oba ndenge nini betel sur quand même les solo yo ba ndenge. Bon maman cadette azali maman na brunette oyo azalaki moi si bazalaki pour vivre na papa Bruno avant akende bitumba. Azali moi si moko oyo tozalaki ko vanda na ye tozalaki pe ko vanda na ye ko lia na ye ko mela pe na ye pendant batan oyo ezalaki nano a 12e été nano pa botité wana papa Bruno azalaki ko sana Sopex na ba chambre frère bazalaki ko teka ya azalaki lokola ko escorter ba mbongo ya ba gérant ndenge ezalaki donc ezalaki maman cadette pe azaki moi pembeni. Dans position papa Bruno à l'époque ils avaient quand même position moi malam. Place avec place au mbongo. Ils ont quota donc mère cadette pe azalaki pena pembeni na ye. Tie salaki ke maman cadette pe biso maman kufi baye ko assister biso na bandeko oyo bazalaki pe côté kana bango elongo. Bayaki ko assister biso to kondi pe maman. De combien pena ils avaient pena bolingo penza. Connu de tout le monde, tout bayebaki, ba membre famille, talaka maman Koufi, hein, aye, to vanditi, asalaka ba 3 jours. Akei. OK. Mais si go likambuya mwana. Yo lobi ba maman cadette avant abota. La relation ya bolingona ya na yo. Mais et comme une phase moko awa maman cadette a koyiba ya na oti. A ko reconnaître écoute tout.
Il y a le but qu'il faut à Sambana. Ouais. Relative sur ce que le solo, tu es quand même pour ceux qui a solo, et baka bazalaka, tu bazalaka. C'est ça, solo. Dès qu'il y a relaté qui est solo, ils allaient les mois. Ils allaient qui moi dans Mobali, ils allaient vivre, ma camonnier, ils allaient qui vient, il y a un moment où ils allaient là, la paix pas na bango. Sur Abi Moussala, ils allaient là, tu peux il y a Tikali, on a la zone, on a parlé. Quand on a ti, moi na zemi, vie, Moussala l'État et bengiye, à Kebitumba. Mais pendant que on a tout ce qui est tenté, tout ça, comment on a maman cadet qui est de côté la caille, et pas une bango, on a papa na bango, maman na bango bazalaki. Vous avez VP na 8 ans au papa Bruno Salaki na bitumba kuna tango azongi awa to bongami to ke kota la pe maman cadette to komi wana ezaka samedi maman cadette pa yamba biso basololi to komi na batan musupe zelaki ngape suki na keba kopi na nga na kokuta na maman cadette na nzela to kosola na ye to kuta na ye pe na onatra akenda kosomba bagazi na ye yemta yebisaka ngaki azoteka bagazi na Brazzaville. Tout ça, quand on vient en Amérique, on a des dossiers. On a présenté maman cadette devant vient en Amérique. Bête, au moins oyo, maman na brunette. Du solo na bête la que mon mien vient à Zaya Barumbu. Bon, maman cadette après ça ngai adresse avant d'arrêter. Tout cela naïe mais après ça adresse avant d'arrêter. Mais tout n'a pété que yo comment faire d'abord. Bon, ngai na tuna kaya sekaka. Tant na tuna bi ma cadette ce qu'on a comment on ndeni pour yo za ratam so moni. Oza awa lobi oza kuna pe ba changement d'adresse et c'est là que le rwanda type ko ba essayer nde mukolo mususu papa Bruno autaki na bazai na collation ya mwana ye Cynthia wana ndenge ya ko betelanga di solo bande ko kende nde bakutanaki na ndeko ya mama cadette donoko ya brunette nde ba mizwana ki bakendaki ti epa ya cadette kuna tant bakomaki akendaki akutani pe na cadette akutani pe na koko na biso mpiana akutani pe na mama cadette azalaki wana nde basololi bakendaki na avenue du commerce kosomba congélateur selon ndengi papa Bruno a betelenga di solo ndai bisinga iboye en tout cas petit na nga nakutani na noko nakutani pe na cadette nakutani pe na brunette na mwana na ye bapesa nga pe $50 ngai ayibisinga bon topesa ni rendez-vous dimanche tokozala kuna abengi ndenge zalaka ye pa lobike no azana ndako toke na ndako tokoma na ndako mutazate ndako tokokuta ba locataire viens nga talaka mbila abandi déjà Dio moni mama ngamboyo ngabite vie to chana na se baza na komina barumbu kaka wana zina komina barumbu bakomina baba changer kaka eska bazaiki ya mwate mais bakoma kesika mususu ndebo to komana ezate bon to mona ki siko ekoma ki lokola étude comment mutu basololi ekomina tamba kutana akimi donc ekoma un peu méfiance na cadre na biso pito mona ki bon na makambo tout oyo ka to moni non maman cadette aza moins sérieuse ya ko wangana akolongola jamais pas la réalité o ya vie na ye o ya vivre a tchon na zone d'ombre non ici mbaté et puis makambo ya zolo bawana non ya ibi papa Bruno bien abi papa Bruno bien parce que papa Bruno soko talika odi brunette wana parce que ya longola ka o na cadette balongola ka K A na D ozomona de cadette wana balongola yango ba cheki binoko wana nyosu esalike brunette donc ata même soko au moins zo sonné kaka au mona keza liaison ya batumi balé bolingwa batumi balé machepo soy kolanda bien na ndenge beti solo na ndenge relaté na bato ba na biso ba comprendre que après ko kende guerre ya papa Bruno yonne muto tikala ki na charge ya belle-sœur na yo et tient en charge ya belle-sœur na yo du coup moi n'a pas botama déjà et puis papa qui guerre yo muto tikala ko zo landela c'était à moi mais et ça l'endeni bo se perdre contact yo na maman cadette bo yebi penda côté pour comment le titre et bien ça parce que comme on est bandé la mito l'émission pour tout ça du coup
bokungana kindenge nini ilo onye sala ibunga kobunga na mama cadette kobunga na eza to appelle ba circonstances moni toza batu moko pe moi voyage yaka au Congo central toye tangu tokendaka nano apona ko pesa bino mo précision tangu tokendaka epai na bango na papa Bruno uti bitumba aye tokeka na bango mama cadette akomaki agité ya agité yango peka ba agitation wana yango wana ememaki ke mukolo bakutana papa Bruno quand papa Bruno aye komona ndaku amonaki non po wana nyoso zo isolé kaka papa Bruno ti omoni ba papa José bazoya ba papa Jean bazoya mais ata ko pesa bana na ba kombo mais a opesa ba makila te makila na ko changer ngote donc biloko nyoso ta zolo ba wana obona boy non ayebi papa Bruno bien aza moto yo ba vivant na papa Bruno ba bota na ye mwana wana Brunette bon bit na bino zamini po ba tumususu ba wakanisa wa bino bozo sala la émission na lendele na nouvelle tendance télévision pour nous soutirer Jubin Piana mbongo to po bino boliaki mbongo te ya ba pesa ka Brunette mbongo to ba pesa ka mbongo ya bino soko boni bo récupérer mon minute asuka bit na bino vraiment zanini ti bozo ya le canal télévision c'est quoi l'objectif oui, objectif bon objectif au moins papa nyonso moboti nyonso to ceux qui amoni déjà moi en danger à kosala nyonso pour aya kolongola moi en danger biso ezateke makambo kolobake oh boy te bango bazaki kolia ba sa mais to moni ke oyo siko moi na ye moko azalo ko ndeti na bilamba pembe akomi ko bebisa bilamba na ye aza jeune hein biloko nyonso atazolo ba wana ezaka ko kombe na vie na ye eza mulai mais comme ezali ke hein mais biso pe batata objectif na biso c'est que il faut arrêter ba makambo wana parce que zo bebisa nos réputation ya koko wana ezo kwa balien o ezali ko relier to ko lier bango na bande ko mususu omoni ekozala pe un peu brisé parce que suite à ba makambo oyo tout mais oui réputation parce que la considération la personnalité ba somba ngote omoni considération pour muta considérer yo ekoya na yo moko bon biso bakowanga na biso te justice eza wana déjà comme de to yebi via kende ko saisir justice aza déjà na temps de to ba que to saisir déjà justice parce que nous sommes derrière le vieux to saisir déjà justice pour la makambo tout maman cadette ndenga za wana yemoka yebi akoki jamais kolongo la vérité oyo ndenge zawa akoki jamais kolongo la vérité oyo afungola mutema ba voix ezali soka monika bunga qui avoir des ba ko négocier mais ceux qui pas lingi judiciairement to doit moi na judiciairement il y a des procédures o ndenge za ndé to entamer to kokende po to mais comme c'est que moi na moi za sont mineur té mais moi comme déjà majeur et puis mutaye ba rappeler papa ya moi les maman té peut-être à cause ça qui bino té koko sawana suka ye owanga na bino té ezana omoni mbongwa batu musupe baza face à mbongo to monaki même bible pe sa biso Judas na suka na wele mbongo mais tango conscience yaki yemoka monaki a trouver maman cadette ezana onka conscience na noyete parce que aza maman moboti danger o yazo luka o ta muso azo chazo bango te pona mbongo non hein eza moto esi ba viva ba vandaka déjà ba liaka déjà ndenge ezalelaka nde ba mo ba yebi biso to yebite mais biso ko zala teke na intérêt non c'est biso ezali pour l'intérêt ya mwana na biso o mapoto luka ke bandakala mama za sans adresse akimaka na mwana kande na auto relaté bino awa papa mwana bakutani yoko le baga toujours pour azakane ka toujours pressé ata même biso tant to ko kuta na ye alors azaka toujours pressé ozomona. Donc c'était une manière peut-être à éviter bino dia vous déjà comprendre que maman cadette ezana eloko bomba to azo éviter bino ouais bilo kwana nyonso kasi betide nyonso tozo sala to sake non azo isoler soit biso azana likamo bo azo ça parce que na moboti nyonso tout moi na ceux qui azana l'âge à l'école ata papa azana bitumba parce que ceux qui to kopé sa responsabilité bon ce papa a quelques exemples beau akende ko servir pour na mboka donc c'était forces armées à soutenir bande soutenir ba nyonso tout. Mais est-ce que marché pro est-ce que na absence il y a grand frère na yo
vous reconnaître que non vous soutenir qu'à payer attendre quelque chose pour moi parce que ce qu'on se le dise parce que ils étaient sur pour même sur moi la position moi bonne bino bobimi mais est-ce que bino pe absence c'est rien na bino boida qu'à payer cadette na quelque chose oui tout ça qui connaît tout ça battu moi mon kepe au moins na repesa talaka yo ebi mais la plupart ya makambo nyosu o ezawana ba bien mususu anini te viepe ata mwana bazalaki azaki osimbisa ka pe maman cadette mon bongo pour maman cadette comme ko sa pe mo ba faire vient n'a pas fournisseur à fournisseur moi bambongo pour ngazala témoin hein ya makambo na nyosu tango vient na ngai ya zo fournir maman pour maman cadette alinga pe ko lata alinga pe bijou bon talaka yo ebi hein alors je voudrais quand même pour tout qui est na omsikate nini ozo kosenga na maman cadette na lingi o s'adresser na maman cadette puis o s'adresser na brunette ouais, OK justement. Bon en tout cas ici mon anga ezali ndengo pe Singapour na lobelana no brunette mais ce total na brunette quelque part elle est coupable aza isu innocente na nini pour maman na ende muta machiniser na makambo nyosto maman na ye mutazo manie atambusi na makambo nyosto maman na ye suka la kisi 60 papa to 80 papa wana eza para papa ya maman eza para papa te mais papa comme azeko kende kuna mwana wana amonaki papa na ye basololaki bapesanaki atambota pamba bazalaki accompagner bango de bavandaki na motuka monsieur Bruno lobaki ke avandaki bango yé bango misatu bavandaki na taxi banda okende abi juste banda ko solo masona bango mais ayebaki azwa temps tango koya po basolola mais talaka yo yebi donc pour na biso brunette azon esprit azon un esprit akitana nos réseaux sociaux ezaka lokola alati bilamba pembe yemoko azobebisa bilamba na pour réputation basomba ngote ba fait o yazo sala wana ezape na ba retomber nango favorable plus tard mais uzana nos jeunes batelana no olobi Petro ndenge lobai papa Bruno batela pena maloba uza mwana batu foye baka biso to ba Congo ya biso to ba Congo donc biso na ba Congo makila taka yoyebi yaka bokutana papa na yo nde papa na lobai ke bokuta bosolola ya fungula yo kwa ima galoba lobaka mutazo réclamer loko boyibi eza e boyibi a réclamer bon wana ezana no pona brunette mo kwa zonki sa conscience na yesu ka moneke ba o baza ba gauche na ba droite baza na sima yemo ka ba ko zwa ke vi na ende muteza po ba gauche baza ka pona ko tire ba salir ye bani pe bazali ka pona ko tinda na libulo wana yemo ka ba ko tirer conséquence na so ba gauche ba droite bazo tinda yemo ka zwa siko conscience maman cadette mère nazo regretter makasi parce que olongoli moi verser moko na mukili oyo nzambe tango asala ke o balba réalité olongoli yango donc mais yebaki oza moto justice basala yango azana ba mécanisme nyonso oyo esengeke yoko répondre okozala wana pe okomona pe o bakoloba oyo mo pe koyoka ndeko yeba penaki soki na saki mabe so na saki malamu eza malamu kita yo po zwa conscience mais c'est bon on peut tant ozoloba mais yo poko affronter so kozana ba numéro poste adresse na yo eza douteuse to yebi est-ce que zo vanda te oza sans adresse fixe pour comment yo pesi mutu rendez-vous dimanche to kutana o changer ndako même ngayo yebi lekela nga fort na bisi vie na nga bi vie ezaka babitide na ye mayele ne ngwana azo isolé na mayele vie na nga pa vanda bi oui pour jour na mona ka noko na ye nani noko ya brunette na tingama ka ende tokenda kuna donc ozomona ke tozaika toujours na ba recherche na bango mais bango bazaki bon biso pe tozawa na artiste na zepo kota mo ba concert pe pona ko kotala ka ko mona nsuka même ko lomo kote on a droit opportunité ta okuta na ye de soko moni azobina bo au moins na tamo bo moi concert sili tia ba okende bo yebika ka bazana ba sécurité na bango makamna bango tout donc tozaki ko luka pour toujours luka pour so pe tozaki so pe zaki makambo to bimaki te o to zaka nzambe mutasali pour makambo to ebima boye pour ba mona pe papa biologique na o atira attention na ngaya olobi boza ba Congo zaba Congo kama mona est-ce que makambo nyo sezo komela brunette boza pe na mo charge na ngo bon soki mutazo nyonga yebika ko nyonga ezande nini nzambe kutu ye mota ngasa mukiti tangwa nyonga ki batu musukutu ba mona ba pasi nzambe
Et bon, ce que biso to bata mukili tant utazo kende eloko ezaye hein eloko ezaye bo pesi ngo forme moko boye beaucoup mosele ba procès au moins te que non ezaye eloko moko te pour mutuana non mutuana faut afongola mutema parce que ça na makambo charge pour na ofongola mutema esengi nini kasi ye mwana bino za mwana bino fois azana étoile asala pe déjà ba succès oui oh mais eza fois mona papa ba mona papa ba solana papa ba solana papa eza makambo te ke no bona bona faut ba solana papa po papa na kanda aloba kiangoti ngala ndaki émission na bino o bosaki na papa Bruno malgré nazaki te po ngamo peta on ayoki ke alobi a match nazaki ngala bite ngape na kosala jour ngamona luka na kutame talaka bino nde bozaka batu boyo ko se prendre nga kutu donc obi ngana s'attendait kutu te ke notre kutana bino me bo se prendre ngai pour de façon que makambongo véracité donc souci nga nazaki nango ebima bon celui va surprendre yo et ça peut pour la bite moko parce que oui papa Bruno o bazolo baza faux papa azomona na te oui pourquoi ceux qui m'ont donné faux papa Stissi koyo papa Bruno azato lo ba porter disparu voilà c'est vrai voilà c'est vrai et comme le nom Denis Sangwana ya papa Bruno bon ngai le bi betango auti ba on a tenu madame nanga bisinga ke non papa Bruno e ko lukayo awa na tamoko boye abimi akena tuni madame ote amati kotali kolo babi ake kotali kolo azo na zeli ana monte tolali na tongo sko na tuni mwana na ye Sentia papa zanda bite papa la liya te papa banda bimeka wana akokende pa kenda ki wana téléphone ezo le kate elo moko te mouvement moko te bon siko biso na pas to kopela ben kendi po makambo beleza na kisasa ça makambo beleza ma kisasa ezo comprendre ne dis pas que comme ambete il faut te pesa na pembela pa na mise en garde que non ndeko na ngape lokwa moi mon boulot jour moko boya moi nte suite donc ezapo eza makambo toko saisir na ope justice pour na kota ke non ceux qui makambo ndenge ezaleli pour ko benga été na téléphone boye ba position ba benga ki na tongo et pas pour tango ba benga na tunaki Cynthia mwana nae ndai bisinga ki ba benga ki na tongo numéro zo de kate omoni yango pesi tendance moko tozala un peu je crois que dès qu'on va chez on aura le temps ya ko landila makambo so toana parce que moi-même je me rappelle et c'est une question que je suis en train de me poser d'ailleurs parce que ngamo ko je suis témoin oculaire j'ai vécu ça j'ai reçu plusieurs appels au bateau de sanga pourquoi ozo yambaye ozo bebisela baninga comme OK ça c'est moi je pense qu'au moment opportun d'ailleurs on va quand même les dire bah tu peux pas y barrer c'est que moi je me pose la question. En quoi Papa Bruno dérange? Papa Bruno, en quoi il dérange? Azo constituer obstacle Nanini, par exemple. Puisque déjà, j'étais en train de rappeler que dossier à viol, effectivement, ils allaient déjà fixer Batouba la Makamounion surtout. Ici, nous faisons maintenant la part. Il y a Papa Bruno qui veut à tout prix rencontrer Maman Kadetz Boy. Bangomi ba les boyé ils allaient devant ba témoin killer mais ils allaient devant ba surtout ba boya boya bazala mais yé a rencontré akutana pena mwana je pense qu'ils a d'abord objectif ndé mwana mais ce retourni mutunyo surtout moi même ngamoko j'ai commencé à regarder même numéro est-ce qu'il y a possibilité de tout ça bango ba kutana personne n'a accepté de donner le numéro parce que ba d'accord donc personne n'a voulu accepter le numéro. Un autre appel je reçois on me dit yo obo mako pozo ba teki ndiza na bangolo bazana kati on parce qu'il faut mbongo batu faut ba ko papa mbongo. OK. C'est-à-dire il y a certaines personnes, c'est ce qui me choque, ce qui me dérange. Lorsque Montazo prétend azo lobake azoka a mona oyo azalaka yemoko. Comment est-ce que les gens veulent se joindre na kati likambwana na moment peut-être même sous motoana azwa par na ye to ba pesa quelque chose batoana ba koti sko na kati ko bisko bango pe bazela mbongo ebima po bango pe bazwa moins quelque chose. C'est ça qui me dérange un peu dans le Congo. Mais je pense que inversion de valeur il faut ici là na kati mboka o. Inversion de valeur il faut ici là na kati mboka o. Pour la bande comme Soussou, à l'un des les a vraiment obstacle, il ne fallait pas. Attention, moi les gens m'appellent pour me dire ça.
Oui, que dossier nezaki likolo makasi alende est-ce que yo yebike est-ce que yo yebike yonde moto bomi moto kitisi moto oya likambo. Voilà, est-ce que yo mo yebike ti ozo ya papa Bruno parce que na ndenge na expérience uza na mona makambo ya ba dossier na makambo ya internet. Yo mo milobele était que non ozo boma peut-être corpo nde bongo ba oloba ya côté mususu ya ba collègue nao. Je pense que déjà au départ Ted na bandozo ango copte. Pour nous na landa émission lokola batunyo surtout. Et je me suis dit ça dérange, ça fait très mal. Sur lundi sortie médiatique, il y a Brinette, tu seras choqué. Tu vois? Mais alors il y a eu d'autres méthodiques tant que par rapport à année, à âge. C'est par là où je est-ce qu'ils appellent ça bon? Et lorsque je contacté pour une émission dossier, effectivement, ils ont boy. Je me rappelle qu'il y a une vidéo. Cette émission était tournée jusqu'à 22h, aux alentours de 22h. Et puis, ils ont bongo, popelisa des torches à popelisa, batia boye, bat éclairé pour caméra, ils ont quand même bisoto mon à moi bien. Mais kozwa ngonga na baki na lokola na zwa batuyo so ba yelanga ke mission dossier ba yelanga ba dossier boy. Nengi pe na zwa kiwana. Ok, papa oh va détourner moi na raté, ça veut dire que monta scénario mon de toute façon qui a un accès à moi na été et qui aujourd'hui il est déterminé il y a cause moi na. C'est comme ça que moi j'avais pris ça et jusque là c'est comme ça que je prends ça. Il y a ngozo mona ki nazo ba ki ngai pour un dossier ya client oyo akokikuya parce que déjà lorsque quelqu'un vient vers moi, il vient comme un client. Chez les commercial, il faut qu'on foute. Lorsqu'il vient, je suis censé aider d'abord Ndeko Ayaki à payer satisfaction par rapport à la demande. C'est-à-dire que, et tombé car et le Congo bimi au même moment, Koto et Bimi, sortie médiatique et à Brinette, Koto, Papa Bruno a Bimi. Ils ont des élans. C'était pas calculé. C'était pas calculé. Pour preuve dossier, il y a Papa Nabiso Casse. Pasteur Casse, je t'ai saisi surtout et on a analysé. Tu as analysé en gros, tu as invité, intervenir jusqu'à ce qu'il y ait ça qui. Donc, ce donc je ne peux pas quitter dans le dossier invité dans Ayelinga, dans le monde qui embrasser le dossier. Non, je suis censé collander la nan invité Ayelinga. En même temps, Nazana Lissou. Likolo, aujourd'hui, on nous parle d'affaires, il y a 130 000 $. Entre guillemets, 130 000 $. Moi, hier, c'est hier qu'on m'appelait. Je reçois un appel à Londres. Maman, papa, est-ce que vous avez déjà information? On a bien information minime. Quand c'est information, ma gamba Brinette. Ça qui la confrontation entre les deux parties. Et Basolo Laki, je poserai cette question. Est-ce vrai Basala qui confrontation? Il y a eu confrontation Jibem Piana et Brinette Boy. Farah. Question mark. Après ça, ils se sont convenus que voilà, et côté ça, côté la famille à Brinette, c'est qui 700 000, qui n'a 700 000. 700 000, babandi ko discuter. Bon, on doit discuter marchandises, Tony bando discuter. Discuter si 130 000 $. Ah bon? Tout ça, il faut mailler des fois. Moi, face à Vagamsous, tout ça, la mailler à réfléchir. Ceux qui n'ont pas eu solo, il y a 130 000 $. Ted. Natia un mot sur table. Tout va analyser sur 130 000 $. Na lopang. Tout va y aller. Or, on a été la bémission. Naziongo sur la toile. Batuazo bimisa bazo lobela. So na lingi nazo yango kaka. Te réfléchir. Au moment où ah bon, moyen temps. Et l'autre peut effectivement tout tenir compte d'un côté. Donc c'est tout les Congolais ne prend plus le temps à réfléchir. Ça que l'autre soit même hey, tu as solo. J'aurais encore appris que solo là qui balobi papa chéri lobi qui était na somba dia lopango et puis à l'époque na payé ça bango déjà 20 000 $. 20 000 $ de l'époque. À l'époque 20 000 $, c'est ça en 2015. Dollars ils ont 90, tout ça 90. Le comme on avait 27, c'est que c'est les triples. C'est 3 fois bongo oyo azolo ba ozomona. Si que c'est aux ndako à l'époque par exemple ndako 60 000.
il y a 2015 lelo. Donc ce qui lelo, il y a 180 000 $. On se comprend toujours réfléchir. Mais si on dit que tout sur la bongo, tout sur la pembe, l'ongwa kuna yo, ceux qui zalaki mwana na yo, zalaki bana na yo, ceux qui zalaka boé. Effectivement, bon, je ne sais pas si nous sommes dans quel pays. Mais c'est que vrai. Tolan la dossier tina souka. Lorsqu'on parle de la confrontation totale, cette confrontation, effectivement, Izaki, Izala Kipé. Je pense que merci beaucoup, Ted. On ne va pas traîner là-dessus parce que Tozo Kende. Alors, je crois qu'on va chiter. On termine d'abord dans Ndekonabiso. Tokomi na suka. Nini okoki kosenga na bandeko parce que na moni bo finga mi petro famille no finga mi mingi. Quand même nini okoki kosenga na bandeko ba Rolanda yo. Bon. Na bandeko bazolanda, soit na bandeko à gauche, soit na bandeko à droite. Bandeko bozala pe banaliste. Bino mo bozomona ke ezalo ko la tige almet bolingo tumbamboka. Donc bino côté na bino par na bino bovanda pe calme botika nano parce que biso toza na pa na makambu na mama cadette mama amwana biso tozo pexande mama amwana to pexande mwana atika koloba loba parce que biso ezo sa biso souci parce que yemo azo baba conséquence makambo azo sala te ezaka lokola simbi diamant na maboko hein azo ba valeur a diamant a simbi na maboko te donc Grenette mwana biso zonga muke zongsa mwana muke makanisi na sima luka mo na père na yo ah kozana cache te luka mo na père na yo po eza makambo pona ko solola mama cadette également mère kuwela mbongo zana ona tina te pour acte jides alexia biso mbongo za ona valeur te tala venir à mwana ah zongisa esprit ceux qui okozana temps yo moko moni po yo soko lingi justice eza nango bien ko sana mpe musala yo moko mona musala ngo ndenge ezali na suka na mpe résultat po nzamba zalaka toujours na bato baza o balela biloko eza bango omoni ata dire monani omoni osali no ba zigzag pour adresse no zo banate mais ceux qui ata numéro a chombo à partir ata ya chaîne haute zo lekela oyo obengi présentateur émission pour kolukata contact pour na dans un premier temps pour makambo zali en entendant pour ozalaka na l'état pour Zateti, aux arans à l'État. D'accord, merci beaucoup. Alors on va acheter Ted. Un tout dernier mot comme ça, Tokabwana. D'accord, merci Alain Dele, merci Nabaté, spectateur Nyon sur une nouvelle tendance, merci Jordan Panzou. Mais juste informer Batou, parce que tu bêtais du solo dans un grand plateau, dans le baki que Brunette avant qu'il y ait des poteaux. En fait, Brunette a dit qu'il y a des poteaux. Parce que en 2010, au document on est acquis. BCBG fallait que poto va faire combattre yaki poto ya suka ya BCBG qui est 2008 2009 donc vous n'êtes pas OK poto et puis parmi ba papa oyo ba présenter Batou ils en a papa moko azaleki ya maman cadette ceux bazo bimisa yo na oki ka elonge ko kanina Brunette tout ça c'est pas le vrai père de Brunette d'après les investigations du coup c'est pas le vrai père de Brunette et puis c'est son oncle. Donc le qui a maman alors qu'il na BCBG côté que là moi na peut-être babiloko soit qu'on mené ba valise et ba voyager na Brazza et puis alors qu'il ne besoin plus mbongo ezaki après concert moi mbongo ndor katela yé mutande kozongo na ba répétition yé pe mutando qui tika Brunette donc ba to yo bazara na BCBG depuis ba répétition na bongo depuis ba royal ba yebi que wana aza oncle et puis to kenda pe na école à Brunette après to ya expliquer bino bah tout l'accès dans le document les gens bah âge n'est sur âge ni réellement donc il y a aussi ça juste pour nous saluer quelques personnes bateau banabiso la pesi mbote na monsieur Alpha Farai na global na bongotu la pesi mbote na Caribou Mobimba Caribou S12 wana moni DJ Jordan na moni Vipère KS12 je salue Queen Maëlys de le bébé de Gaga je salue les Kimberly Chala comme on dit Angaba, Bambote Belé Place aux Ali, bien de bonnes choses. Na Jimindala, Trésor Bakala, Claude le Boss, Andreska Tenedo Pezo, Christelle Mbila, ma soeur, je te salue. Papa Chance Makutungango, le grand déclarant de Pouyouf. Bambote Batutuba, on a sur le code mondial, on vous salue. Merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver très prochainement. Tous à la Ebélé. De mes salamis mingi la vérité surtout congolais avant
aux eloko tchana moté mazota encore réfléchir et au songayo. Merci beaucoup, au revoir, bye bye. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Brahma, Isaac na Yakobo, olongisaki Daniele, na libula bakosi. Omimonisa na bango konini nangate bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa Nzambe na bango Nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai yawe nayebi yo nde bikamwa yawe solo yoza monene bafinga batonga bachola balobinga na kobala te yo nde Nzambe ya bokeseni Nzamba bikamwa osumbi malamu de toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière.